Merci Mbote Balandinho sur Océan du Congo na émission na bino bo super dango to le point mbo Congo le tout ça le 2 février au Bo Félix Atikali na 6 à 4 jours comme d'habitude na rappel à bino le doli kamba mawana Kinshasa Mboule beti ya makasi au-delà il y a plus de 30 personnes va profit pourquoi parce que singa haute station katana côté matadi kibala ils a passé na maonyo sonné ça ko l'accès que nos gouvernement ça na politique ité ya kotala bisika o beza mabe bisika ni bato ki kozala et puis bisika ni o bo bato ki kozala te suite ya nini embouteillage tout ça ils a parmi ba cause ya biloko wana le peuple congolais ils a passé na mawa tato so mona makamza o le kamboka na biso le lot le 2 février je crois ba activité ils a d'ici là na mois ya février à le 17 le 18 et puis le 22. Nous sommes en biso ba bino mimenga ba combattant ba résistant autoza na kati ya capitale toza kubunda toza kotia pression de partout pour que non le 17 jeunesse congolaise il faut telema tokuta na ambassade ya France awa bona Kinshasa parce que to lingate to permettre biloko wana o bango baza ko kanisa pona mboka biso likambo ya pasi na maweza que biso ba congolais to linganité biso ba africain to linganité et loko na meki ko réfléchir yango na mbutu na lali na kanisi. Depuis monde des amendes. Du jamais vu totika comme on a mundela zo bonisa mundele o ya ndeko ou bien français zo bonisa belge ou bien belge zo bonisa allemand pour na ba intérêt etali bango. Mais biso ba africain au monde na moninga no africain azo bonisa moninga no africain. Wana nyo sezani ni mutema mabe. Mais biso ba brino membenga tozi autodétermination. Tozi bo mona biso to céder yango pour na kobunda pour na ekolo. Mais bandeko ils a passé na mawa osomona bandeko misu ba ko seka biso ba ko chola biso pona ni yelenge boy okoluka musala po sala po sauver libota mais bitumba naza ko bunda et l'équipe plus que même libota na ngai ngazomona patrie nazomona république eza en danger lelo a bototikali na 15 jours oyo boye ba français na ba belge ba union européenne mobimba bazokende na kati ya mikili ya Bruxelles pona kozwa décision. Il y a des Congolais, ça pour autant que les Congolais sont bazala. Mais bango ba ko la kisabiso indépendance démocratie mais ngana lobby boye. Si réellement batouana bazo reconnaître le biso comme étant un pays souverain indépendant, ba délocaliser conférence aux autres à Bruxelles, ba ya nango awa na Kinshasa, o bisika biso moko ba Congolais trop participer na kati ya décision o ba kozwa wana. Yango zo mona naza ko mituna isa ko lekela maile na ngai. Ndio so za nini parce que le peuple congolais comprendre na noter. Lelo oyo ba généraux na biso nyoso ba congolais baza bouche be baza soumis na mibeko oyo za kuta na kati ya Rwanda. Mais nazo ben ni sa ba résister tout. Dimanche oyo boy tozo kutana tozo planifier pour la descente na biso liboso ya ambassade de France. Parce que tout le monde na ba bi bazo kena ko revoir ba frontière ya RDC sans pour autant que ba congolais ba ngomoko ba participer na kati ya makambu o bakolo bakuna donc ekozala bazwi ba décision na bango no biso to lali to lamuki ba yeka ba imposer biso mibeko lelo oyo botan bazo kende wana tozo talisa bino makambu ndenge zo kende na mboka zo kende mabe muto akozala coordonnateur ya makambu oyo bo ya conférence oyo bo ya balkanisation ya mboka na biso eza Azarasi Ruberwa to yebi Azarasi Ruberwa za moko ya ba utu ba ima o bakima na Rwanda babenga ba Banyamulenge o nani Chilombo ba Banyamulenge basa bandeko na biso akozala seconde yena kamere peuple congolais to bima na distraction bazo so décision ya mboka na yo sans pour autant moi na Congo oza na kati wana nyoso wana pourquoi parce que ozu ba colonel na biso ozu ba généraux ba lieutenant sergent o mona que batu wana nyoso ba sombi bango baza na poche ya Chilombo pourquoi parce que bazumboka bazo pesa wana batu misusu yango na lobby biso ba jeune congolais biso ba jeune auto telemi pona kobunda pona mboka na biso auto ndimi ko pesa bomo na biso pona république lokola Lumumba nda telema kinage à 29 ans même âge biso toza nango to lobby Congo ko kabwana te muto za na besoin oteka Congo ye moko nde to koteka e pa na batu o bazwa kimbongo nde okabu ya soto za liloba moko bomo na musala o Félix ya kosala na Congo botala et puis tozonga bino bato bozala munoko fachibe mais botala et puis tozonga to continuer kolobela makambo za koleka na kati ya mboka Congo zomona Kinshasa capitale la belle
Siko nga nakoleka wapi? Nzela pe kaka moko wana. Remolga como el Binsamai. Bon, c'est ça la vie. Camion yango wana kuna ilinge ebima sikoyo. Yango wana awa bango bakomi kocharge 500 francs 500 francs. Merci. 62 ans après l'indépendance, Botala, Kinshasa la belle, et comme Kinshasa la foule, nde mama osi azoloba. Nazo metu na mbongo bato bazo yiba, mbongo bazo yiba, wana bozo mona bazo mema bato la Mikongo, na Kinshasa na centre-ville na Gombe. Oh, est-ce ça? Ben institution nyo so mboka ezali. Mais kuna na présidence bakose ba kuyiba mosolo. Kuna na kati ya cabinet ya Chilombo bakose bakobunda bazokaba mbongo olie basa na politique ya ko délocaliser capitale même kota Mekau bakana ko créer ba ville ba cité mosusu ya sika mais botala na kati ya capitale bazomema batu na pousse pour longwa distance obo okoma kuna tala niveau peuple congolais sa côté les maté mais na kati wana bazofutisa ba impôt bazofutisa ba droit parking donc makambo belé tozofuta pona kotonga mboka pona kotonga ville botala ville longele ezali. Ça passe na mawa. Alors tozomituna dit jamais vu. Félix ne mérite pas. Depuis Félix a un pouvoir oyo boya moyibi, Congo komi pourri solo. Solo wane ke libandati na mboka bapaya. Total la baje na Mali bazu auto détermination na bango. Yango nazo bengisa bino ba résistant nyonso je me demande. Les 17 oyo botoza ko sensibiliser bandeko boya tokuta na tokende l'ambassade de France. S'il s'agit ou ben bilimu na biso kotika la kuna nous sommes prêts à se sacrifier pour que non mboka na biso to continuer toujours ko garder entièreté na mobimba. Bomoni na Mali. Politique ya français mabe lelo oyo bo bengani ambassadeur français. Na kati mabele ya ba Mali ya ba malien. Mais biso awa bona Congo Vesa Karega Rwandais a finga biso ba Congolais awa toyebi eloko wana tobima tokena marche wana je me souviens encore ba beta bande kona biso tolala na bakasho mais Félix pere naïf kezali ti lelo oyo boye ambassadeur wana craché na mémoire ya ba Congolais a craché na ba mémoire ba Kipavita a craché na mémoire ba Simon Kimbangu ti lelo oyo boye aza kovanda na kati ya mabie na mboka na biso mais courage pour le Mali. Balobi oyo toza kosala il faut Mali telema debout c'est ce que nous voulons les gens oyo boy le ko la biso ba bino mimbenga tondimi ba jeune to telema parce que ba français bazali susu na mot d'ordre était à dire ya kopesa biso leçon le ko la ndeko nanga ya mosi wana Sénégal aloba ata boko kanga il faut que l'Afrique tout entière soit libérée na maboko ba imposteur les abanani eza ba Chilombo ba traître. Tango bazo keneko vanda likita likopa ya bandoki pona kokabola Congo bazo zwa mutu wana wakoza la coordonnateur yango bazo pesa zara sur Rubegwa mwana Congo za wapi tobima na distraction oyo boye tala lelo oyo boye pona komona distraction oyo baza ko aveugle biso
bazo créer un épisode na bango oyo mona Congo ozo comprendre te Félix Yowana ke na port ya banana na eau profonde na mboka oyo eza na occupation tala place Félix a délocalisé distraction amemi yango na port ya banana tandis que peuple azo souffrir peuple aza na nzala mboka eza na occupation ata otoki ba port na banana ça va profiter à qui mona Congo telema ozwa maele yango wana na yoka soni te na za faire na bitumba o nazo bunga pona yebi ke bitumba oyo boye Lumumba abundela yango cadeau ba belge ba kanisa que non indépendance ya Congo ça cadeau non l'indépendance ya Congo ezalaka cadeau te ezalaka sacrifice ya ba jeune ba telemaki oyo bazwaki conscience pour la libération mboka na bango ndenge pe biso lelo oyo boye une génération montante oyo ba maman aussi tozo tambola bango bazo pesa biso ba coaching pour que non to libérer mboka na biso une jeunesse consciente. Et ça, bateau bazo préparer relève. Ndé maman aussi bazo télé, bazo préparer. Biso babino mimenga. To zwa lobi ata soki bango bavandi, biso to zwa relève. Ndé to télémi, yango to zo bengi sayo jeune congolais. Bande konanga ya Businga. Bande konanga ya Lubumbashi. Bota la place bazo mema biso na distraction. Azara Surube kwa koza la coordonnateur. Ya makambo ya conférence au bazo kende kota lango awa boy le 17 le 18 février na Mikili ya Bruxelles. Soki yo vandi ozo kanisa nani musu akotelema soki tobimi na bolema oyo bote bokomona ke nomboke okende ndelelo oyo bakomi koloba il faut kolongola couvre-feu et comme progressivement pourquoi parce que ba comprendre que non ba kinois soki babandi ko mela makaya bakobanango de 5h du matin ti na 5h du matin mosusu et puis na mboka moko te bangana diambe za ebele lokola na Congo Kinshasa mboka moko te babandaka livraison masanga ezala gene zododo donc ba bombe ba makambo wana tu ba yeli biso na mboka pourquoi parce que ba comprendre que non congolais soko pesi kaka moi 2000 na mabute na ya molanga masanga abosani makambo nyonso ya mboka yango naza ko éveiller conscience bota la âge na ngai na kuipe kovanda na sisi classe na kuipe ko luka musala ata bazo futa mbongo passe na ko ndima yango mais na zui lokola moko ya bilenge na telemi na zo bengiso mwana Congo oya to sala bloc to bundela mboka na biso to bimisa mboka na biso lokola ba jeune Mali ba telemi ba lobby entre la patrie ou la mort to yuko za toujours te soumis na ba ordre yoza ko uta na ba occidentaux de le oyo boy ba entreprise nyonso ya Mali ya ba français ba kangi yango na mboka ya Mali pourquoi parce que wana ba basali nini basali autodétermination ils ont montré au monde que non le Mali appartient au Mali et nous les Congolais nous devons aussi faire face à ça que nous devons montrer le Congo appartient aux Congolais. Ba français ba komi banani na mboka oyo boy tangu nazo mona Zakari baba sunata même comme on a un voyou politique azo finga docteur Denis Mukwege c'est vraiment abera pasi na motema koloba ete docteur Denis Mukwege ateki image ya mboka mabe mais ça c'est la folie Zakari baba so ya fou lelo oyo baba Paul Kagame soki ba komi considéré na monde n'est-ce pas parce que bango bazwaki batekaki génocide na bango oyo baba tuchi na ba ima babomana Batuchi babomi ba ima babomi batuchi à l'époque président Azarani Bisenge nani Biarimana o azalaka pire petit à Sisoko Ngbedu Bazanga ba lobby canon voilà ce qui mboka ya biso toza obo parce que il y a eu génocide oyo boy un président na biso un président soi-disant entre guillemets Chilombo il va pouvoir akenda ko sala courbette kuna na kati ya Mikili ya Rwanda. Pourquoi? Parce que les Rwandais ont vendu leur mort. Les Rwandais ont commis la considération. Mais quand Zakari Baba se permet de dire que non, docteur Denis Mukwege a teki mboka. Dans le linge ma mère Zakari, qu'est-ce que vous prenez na mutu na yo? Ba les mana ba français, pourquoi il faut qu'autant moi le problème est la classe, qu'autant la classe na mukolo. Ba les mana ba bomba ba français à l'époque à Hitler. Adolf Hitler, bandeko ba ebi. C'est ça aussi le problème que il faut autant ba ebele pour toi ba histoire à monde n'exa fonctionner. Ba lema ba boma ba français mais yango te epekisa ki ba français pour na koloba que non ba mort na biso oyo ba lema ba boma bango il faut récompenser ça lema mais ce qui docteur Denis Mukwege o aza ko sala réparation ba maman na biso o bazo violer bazo manipuler bango bazo musuler bango na kati ya est-ce que wana za côté ka image mabe pour na mboka Congo lelo oyo boy Tshisekedi azwi mboka komisa ona poubelle pourquoi bino bozo lobela yango te to bima na fanatique tribalisme nde yango za kosala biso que non tous la diviser pour que non ba mindele ba continuer toujours cause la même mise na kati ya mboka na biso mais biso to lobi boye bino ba acteur politique bozana ba guerre na bino bofungoli
Boye Bayango, Félix le loi Tikali na 6 à 4 jours. Élection, elles allaient à la tête, Félix doit partir, Bisso ba jeune hôtel ma pour libérer Mboka na Bisso. Nous allons faire tout. Denga ba jeune à Sénégal basali pour libérer Mboka na Bisso. Et puis je me pose des questions quand nous voyons des terroristes de part et d'autre na Somalie, na Éthiopie, na Tchad, batele makabaka na kosa makamu, to bazomo na Mboka na bango za mabe. Pourquoi pas Bisso ba jeune congolais to côté les maloko ba jeune na Somalie. Loko ba jeune na Érythrée. Ba kulutu na Bisso Poza wapi biso ba jeune toza ko ganga. Biso ba Bruno Mimbenga o to telemi toza ko sensibiliser ba jeune. Tolobi tozo kende liboso ya ambassade de France. Ceux qui va français ba ko lia biso jour wana parce que nous voulons que notre pays ne sera pas jamais à diviser. Mettez la bataille politique. Ba continue na ba distraction, ya ko luka ba leadership na bango, ba komi ko bunda entre bango na bango. Mais biso ba jeune to ko sama na mutambo wana te. Botala mboka esika tobandi na mboka. Et puis lelo oyo botala bisika mboka ezokende mabe. Félix a signé d'accord pour na côté Kamboka. Oyo Mobutu alobaka. S'il s'agit pour faire les accords avec les démons pour l'unité d'Isaïe, je le ferai. Mais lelo Félix a sali d'accord. Na ba démon pour te Kamboka. Zanga mai, zanga lo kwa kolia, mais l'unité mboka na biso to vivre na unité. Tous à la sécuriser, c'est ce que le Kobiso Tosa Koluka. Nous sommes toujours colonisés dans la façade de Belé parce que nous avons des dirigeants malhonnêtes. Bah généraux Nabiso. Botoebi te soy réellement bah ça bah généraux. Bah colonel. Oh bah ça un esprit à patriotisme était. Président Malais c'est un colonel. Alors bien nous avons sacrifié finalement pour la génération future du peuple malien. Le quoi la biso ba jeune to telemi to lobi c'est ça l'autodétermination ton dimi to tia vie na biso en danger pour que non lobby Congo éthique à la libérer et bi na maboko ba oppresseur et bi na maboko ba délécat politique et bi na maboko ba voyou et bi na maboko ba tout oyo boy ba za ba traître ba trahi toute une génération 62 après l'indépendance bota la capitale à Kinshasa. Ta on a za koloba wa ndekoji de ko tela na photo. Papa Tshisekedi d'ailleurs sont vivants. C'est un collaborateur rwandais. Yewana Chilombo a un monument ils ont coûté plus de millions de dollars. De kochi de kao baleselenga ba photo wana. Mais tela école oyo bana bazotanga, tela condition bana bazotanga. Kala morgue ya Kenge. Tela nini babe ko nini casier cour judiciaire. Tela ba condition bana bazotanga. Mais Papa Tshisekedi aza parmi batu oyo boy asala génocide. Ya ba jeune congolais à l'époque na régime Mobutu. Batu ba yebi histoire en 1990, batu ba yebi histoire en 1990, 91 89. Papa Tshisekedi abomisa ba jeune. Or bana ko lia mbongo ya ba Rwandais. Mais lelo oyo boy botala bazosala la monument. Tandis que bana na biso bazotanga na mabele. Tala ba hôpitaux. Tala bisika bana na biso ba okena classe. C'est ridicule. Wana tozomona na kabeka mwanga. Botala batu oyo boye. Yango na zola baba Zakari baba basu soki bolangwe masanga soki ya ndenge nini. Bo vanda bokanga minoko na bino parce que docteur Mukwege mérite du respect parce que ba français tant ba boma bande ko na bango bakanaka munoko te jusqu'à ce qu'il y ait réparation et dommage. O basala na peuple français. Mais soki biso to sa ko telemisa peuple. Mozomona bantu misusu bazolo banini bolingi Félix c'était. Tokolinga Félix on va trahir toute une nation. Azu génération mobimba a hypothéqué yango na maboko banguna. Ba Rwandais bazokota bazoboma biso. Tolo ba yango te. Lokola Zakari bababas oza parti pris ndeko na yo. On oza vraiment bololé. Yango tozobengisa bino ba jeune. Ba ndeko na nga ya Kasai. Totala ba condition bana na biso bazotanga. Botala ba hôpitaux bisika bazomema bato bazosoigner bango. Botala monument ya mutu oyo abomisa ba jeune. Et coûté plus de millions de dollars. Tandis que le peuple les en passe, baso me mabiso na distraction makambo Jean-Marc Kabuntu. Soki boye beli susu, tango bakena ko déguerpir Jean-Marc Kabuntu baso bakena ki ba garde républicaine. Mission na bango zala ki bakena ko zo ekeko ya Papa Tshisekedi. Batobola likonga moko awa na munoko, moko batobola awa na nini na kati ya poitrine na parce que Jean-Marc Kabuntu ndazala ki na esprit wana ya Papa Tshisekedi. Vous voulez que nous puissions tout dire pour que nos jeunes puissent comprendre. Makambo Jean-Marc Kabuntu azo sala les distractions. Makambo ya pora banano babi ekokuté bango 3 ans jusqu'en 2025. Avec quel mandat, avec quel bilan oyo boy. Soki biso ba jeune to telemite to tika Félix na liro azo mi mamboka. To kozala vraiment ba malheureux.
yango nazobengisa ba jeune congolais naza moko ba résistant Bruno Mimbenga soki ata boyete bande ko boyeba yango le 17 na kozala devant ambassade de France. Nous allons faire que non mungongo ya ba congolais bisika bango ba kovana na mikili ya poto ba yoka que non ba jeune bazui conscience pona kobunda pona mbonga na bango. Metala ba leader na biso ba kulutu na biso to bandai ko bango ko ba modèle. To kanisa que non baza ba congolais normaux nde ba mibengaka. Mais j'ai compris que non ba congolais normaux bazate to sana ba congolais anormaux. Au lieu de se mettre d'accord, au lieu de se mettre unis, beaucoup mieux qu'au Muzitu, Foyoulou et Koso. Ça, c'est quelle histoire? Tandis que ennemi Nabiso a ébani. Au lieu de la souder, toi, Bundi Sabatouana, toi, Bimisambo, Kamaboko, Nabatu, Oyoboé. Mais beaucoup mieux qu'au Finganaka. Pour na kolukaka, intérêt politicien. Et puis, les gens ont besoin de conscience. Bah, bisanga, ne comprino, ba diaspora, ba olingote, non, on a dit que non, ba diaspora, ba olingangai. Parce que nous avons mobilisé le peuple. Le coup, le monde a âge à 29 ans. Même à Jobiso, tous en Angolo. Ils ont été diaspora, ils sont des bazos d'ingangate. Non, c'est faux. Tu connais que nous avons besoin de Congolais normaux. Le lo oyoboé, et sida commune à Kanae. Le lo oyoboé, l'autorité nouvelle à la commune à Kanabango. Qu'est-ce que vous avez dit que non, élection en 2023? Naïbi Lissou Soufoumouzit, il faut la révolution populaire pour nous sauver Mboga. Mais tant que vous avez n'importe quoi, c'est pas ça. Il n'y a pas de candidat potentiel. Candidat potentiel, les gens nos libération en Bokanabiso. Candidat potentiel, les gens nous peuple congolais ont souffert. Au Azangi Mai, au Bazo Bemena Poussou. Na Katia capitale. Biso ba congolais normaux, biloko to yukulubela ngwana. C'est décevant. Yango na zo bengi so mwana Congo. Naza jeune. Bota la âge na ngai. Na lobby le 17 na kozali boso ambassade de France. Na komema oyo koki na nga komema. On devrait être sécurisé. Mais nous ne sommes pas sécurisés. Bato ba bomisa ba jeune, ba osala bango ba monument tandis que nzele kufi et sécurité na est. Et puis bazo so ba Rwanda bazo pesa ba responsabilité. Lelo oyo bo Kagame a lobby ngo tout oyo. Ba 1-23 obino bozolo ba bazana gouvernement. Ah tango na lobaka ngo à l'époque ah bokeno ministre de la défense. C'est Rwandais Banyamulenge. Bato baliaka manyoko bololo na 10e erina na nguba ebela bien te bazo finga ngai. Mais Kagame wana bi bokene kozwa batu na bino. La suite, le peut sabiso raison. Et ça la passe. Ba français baza na solidarité na bango. Quand il s'agit pour na ba intérêt na bango, ba se mettra d'accord. Mettez la biso. Fumumuzitu. Président Martin Fayulu. Toko isama la mutambo ya batu oyo bote. Ba koseka biso soki to ba moni le bukabwani. Ennemi na biso ayebani, ennemi na biso aliboso. Ya ko se débarrasser na e. Kabila. Parce que autres ont vivre oyo. Eza fruit ya Kabila, Kabila avait compris. Le oyo alatisi et Chilombo Jip. Amatina moto, Jip e pembo likolo. Mutakala nyo se monani. Yango le oyo boye, mutakala IDP se monani. Qui peut croire na batu oyo boye lisusu? Le oyo boye Kabila comme le rôle là, Jésus-Christ a zokota na kati ya Jérusalem. Tala peuple conscient. Bobo sani Kabila tumba batu awa boye. Bobo sani ba crime ba salema abo ba Mamadou Ndala, ba jeune o ba zo conscience pour la libération en Mboka na biso. Ba général Mouza Mabe. Mais le oyo boye, boko mi kobetela Kabila maboko azonga. Pourquoi? Parce que libu muyanzala, ba jeune ba comprendre. Yango wana tango za nzala. Il faut qu'on soit décision, to bunda une fois pour toutes. Déjà mutakala a Chilombe monani. Et là qu'on est ici to Robanga. Ba français le oboe, baza na même mise na kati Afrique. Ba telemaki ba bundaki. Makile sopanaki pour le obo ba comme ba français o bazali. Ba allemand ba boma ba français ba boma ba allemand, mais le oboe respect quota. C'est de même. Ceux qui biso peto simbi minduki. To simbi autre ko simba poto bundana ba rwandais pour que non respect quota et plutôt bundana ba français pour respect quota parce que je ne crois pas que non président Maria ba ko bomaika mukolo moko. Et puis les africains ne sont pas tolinganité. Botala première chaîne internationale. Oh ils ont la coup de Salami, ils ont la chaîne ba français. Pourquoi? Bazo biso ba kona bangote. Et puis vous les Belges, na kolobelo ko plusieurs fois. Pays de Basque, ils ont la frontière entre Espagne et la France. Pays de Basque, qui ont des superficies à 20 000 km². Mais de quoi on a déclaré indépendance na bango? Pourquoi bino ba français na ba espagnol? Bozo continuer le logo, comme maintenir bango na katia au problème li souma boza nango. Ba Barcelone ba réclamer indépendance na bango. Nous voulons que l'Afrique soit libre. Na maboko banguna na biso.
tala ndeko Kabuya ndeko JDK bo balancer na image wana ya pasteur moko ya bandeko ya mama Océan oyo boye la commis victime ya bitumba obiso toza kobunda. Et puis par après vous allez nous dire que nous sommes dans un état dit droit. Botala likolo ya papa na biso o ndenge komi. Botala batu oyo botula mazako tinda bango na poison batubi papa na biso kisi ya mabe po abomaye. Donc ndenge nazo bisabino awa boy. La famille ya mama Océan du Congo est en danger. Botala soki kisi nini oyo boy tu lomba pesi po batu ba papa na biso oyo boy. Nous sommes où? Yango nazo tele mission moi na Congo. Na ko rassurer bino te que non na fait vraiment kamunyon se kozala malamu. Pour na chauffer peuple, ils ont le coup la chauffer océan parce que chauffer océan, ils auront moto mon kolo mais mon kolo ils auront moto. Ils ont kamabe. Yango nazo bengi sabino ba résistant nyonso. Bande ko ero boza na mikili ya poto bande ko Maurice. To tele mato bunda pona mboka. Mboka o soki biso ba jeune to tele mité. Félix est déjà à tracer nzela nae. À lobby je suis prêt à côté quand même milimo ya ba congolais nyonso. Bota la mutu ko sala ba corps na bandoki. Botala mutu andimi ko sacrifier mboka mobimba. Botala mutu andima même ko voir même ko signer ba corps pour na papa na bango. Alors vous croyez que Félix a cause na pitié na biso peuple congolais? Félix a continue loge o ya ba franc-maçonnerie. Ya ba franc-maçon ya mikili ya France. Vous croyez que Félix a cause na biso peuple congolais mawa? Non. Yango le oyo boy. Ba plein na ba zénith to boza ko beta na ba Bercy. Yango te za résolution pour na peuple congolais. Parce que tout le monde Mobutu batu baembela e atondi sa stade Kamanyola tomona Jean-Pierre Bemba Singa Mwambe Pakebo tomona Papete Tshisekedi asala ba plein ba carton mais peuple a toujours na souffrance tomoni pe président élu Martin Fayulu azo sala ba carton mais solution eza yango wana te mokonzi na Martin Fayulu lelo oyo boy tang batu bazo luka ba kabola bino na ndeko na Adolphe Monjitu et ko profiter na nani et ko profiter na cas divers. Tous à la soudée, Fumumuzitu, tous à la soudée na peuple oyoboy, tous se débarrasser na batu oyoboy, tous se débarrasser na bangolo lengenini, tous se débarrasser na batu oyoboy, le kola ba jeune à Mali. Parce que tant que besoin le baquet, il faut valider ba leader déjà ba lobby que non, peuple, botelema, tout comme ça bo pesi, mot de passe. Non, na moni na Mali, ba leader politique, baza ko animer. Baza ko telemisa ba jeune mobilisons-nous pour que notre indépendance na biso et l'indépendance moko parfaite et l'indépendance sanitaire et l'indépendance politique c'est ça nous ce que nous voulons yango oyo bobiso ba bino mimbenga toza ko bunda toza ko senga na batu o nyonso bazo ka mungo na biso boza na Lubumbashi kuna na kati boza na Mwanda les 17 oyo boy peuple congolais tellement lokola mutu oyo boy azana besoin de changement parce que ceux qui botali na carte ya Afrique bon mona ba traça ba mikolo to pona ko kabola Congo même maintenant Russie oyo boy atika ko coloniser Afrique te azana ba part na bango awa boy où irons-nous et lo que zozanga biso c'est question que tozanga ba konza malonga te Angola awa boy ba bundi bitumba mbula ebele mettant ba conscience je ne pense pas que ba blaga na ba angolais ba portugais ba blaga na ba angolais te pourquoi parce que ba conscience ba se mettre d'accord pour intérêt ba angolais ba réformer armée na bango bino ba peuple congolais bo monaka pays ni Afrique aussi blaga na armée angolaise non yango na so bengisa bino lelo oyo boy Félix atikali na mikolo 6 à 4 jours Félix est prêt à tout mais il faut biso peuple total c'est que non nous aussi nous sommes déterminés ya ko se débarrasser na bino advienne que pourra entre la patrie ou la mort oyo betoza ko bengisa bino koza la leader eza kondima ko se sacrifier pour que non batu o bazana simanao bazwa mwinda ba mona que non oui certes tozalaki na leader lokola biso ba bino mimbenga to telemi na age oyo boy to yiko sama kama na biso to lobi to se sacrifier pour na mboka na biso to libérer mboka na biso na bolema bomoni na kati ya ba photo moko ya ndeko ya mama Océan du Congo kisi ba tubie to ebite ebika kanzambi yango tozo benga mwana Congo tango zo mona ba image ya boy et puis ça okanda tango ozobima pe avec détermination que non policier Rwanda ko sakana il faut que tu baye tozana monde oyo boy ils a sa pitié mon arabe et pour elle dans pour dans parce que biso to on dit matin ko la basi na bango lokola mutakala IDPS monani to continuer toujours ko banga bango to ebite mbula ni to continuer ko banga lelo bande ko bomoni soki to lobi na temps oyo boy parce que l'heure est grave to telema pour la libération en mboka na biso Liboka pilipili
Et si là, selon mon colombo, tata sukoli en numéro ya bande konyo so boyi osunga biso. Tozo senga parce que toza la moté. Parce que toza na besoin ya mai. Tant to quitter l'ambassade de France, to yebi o ekoleka na kuna to yebite. Tozo senga bino bo soutenir biso na bandenge nyonso. Oza chef coutumier, oza marabout, oza ndoki songolo pakala, okendaka na France na buto zongi na tongo. Mais bakisi on a ba kopesa pe biso, to bunda poto libérer mboka na biso. Vous croyez que na ba Rwanda na tamba ko konyokola ba Kongo ba maboko pamba? Non. Bazo armé spirituellement. Na bakisi nyonso ba koko na biso. Numéro zali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wanande boko sunga biso ba résistant ne fût-ce qu'avec $1 pour permettre biso de déplacer bandeko to ken liboso ambassade de France le 18 troza liboso ambassade de Belgique parce que mboka oyeboy c'est ça le taux de détermination aux générations biso to telemi to lobby pas question l'Afrique appartient aux Africains la RDC na ba congolais oyeboy ba su conscience pour na ko libérer mboka na bango bandeko nyonso obo se paye na émission na biso boza na besoin ko soutenir biso numéro ezali wana soko raté biso oyi ko komela même moment au sein de la presse na moi moko boza na ngo pour na ko soutenir bitumba oyeboy to sa ko bunda bino pe boza na diaspora le 17 le 18 toza la ibele liboso ya siège ya Union européenne soki nzamba lingi to kutana bino bato boza pembeni boza ko diaboliser ba leader pona bakabwana boye bakeno bino nde boza bandoki mais na yebi keno fumu muzitu na président Eli Martin Fayulu baza bomoko parce que bitumba o soki to kabwani et ko profiter na ba voyu lokola bazakari bababasu et ko profiter na ba bolole lokola ba Eliezer oyo boye bazo mona danger mboka eza ko kurite ingeta